Mbote bande ko balandi ya Naomi Barcelone TV, ya boss de boss Naomi Barcelone. Et puis la RK Mouchanga Champions League Papa Nabarka. Merci Nani vous a branché ce coach à l'émission na bino kitoko invité face à la loup et Nanilo aza face à la loup pour redécouvrir ngana bino ensemble. Merci beaucoup na abonné na Sonia pour continuer toujours à s'abonner na Naomi Barcelone TV et puis na Barcelone Star TV ah bon nous marambu tout ya kitoko. Je vais chez toi les pères les jumeaux na pesi mbote prophète Yembala na pesi ba mbote belé na de Gis Mukulu grand frère pourquoi à partir de Luanda na pesi ba mbote belé et puis mbote belé lisusu na clave mali ba grand jogo et puis maman Fifi Lukula les qui avaient maman Annie moi ça fait le piste na pesi ba mbote et c'est réel ce na même moral na yo ko fongola déjà pour nous présenter déjà invité dans ngai ya lelo et Mimika bon bonjour. Bonjour Lalou Malembe, Maleba, garçon plusieurs barres. Ngala lingami ko sur la bon et ça la vraiment très bien. Bonne santé. Ah par la grâce de Dieu ça va. Mimika bon la lauréate. Ngala benga la lauréate pour y est vraiment la lauréate en tout cas to wanga na monter pour année oyoyo on a frappé année où tu les gars en 2018 2019 on a frappé. Na second rôle c'est Mimika Bongo to selon pas tout à l'heure et Mimika Bongo en mode confinement pour l'expandre. Ah oui par la grâce de Dieu ça va faut couper ma rapide. Couper ma rapide ça la va très bien. Au pays nous peut tendre si surtout travailler trop sur une occasion moi au paiement. Ngana zula on vraiment temps ya au paiement. Et ça la moi pas signé to mais ça na mouvement en mode confinement bon. Ça passe ça. Mais bino di mo tourner na bino. Non, to tourner venant la norme ndé tout ça la musalate. Boya nanda ko bote biso tout na bana. Kozo uta ba komi différent na ba malade dans la mboka. Bo pe mana muso malade sili boyo mosko to komi ko tourner na ba koko somo ko boyo. O peut-être tout ça là ina moti. Malade vraiment en tout cas est frappé monde mobilisé ka Congo démocratique té quoi. Ils sont sur tout le monde entier malade des alliés en to ni battre là il faut beaucoup laver le main. Il faut ba moi ba désinfectant na yo. Moi ba makambo belé mo se protéger pour la maladie. Mais quand même Mimika Bongo na maladie o ebomi bande ko belé surtout na ba mikili ya poto et biso na bino to yebi ki to vivra pe na bato ya libanda. Est-ce que Mimika Bongo peut accompagner baptiser monde compatir na oui, na compatir na bango, ce sont les fans, mais vraiment balinganga mingi en tout cas, nécessaire condoléances na ba union soyanga au ba père de bandeko na bango, na malade de tout frapper monde pour ne pas citer le nom. En tout cas, je suis de cœur avec vous. On est toujours ensemble. Nzambo appelle ça qui bisoye. Nzambe pe mutazui et to pesika le kumozo mipai. Ouais, surtout on a présenté d'abord condoléances la famille à Malolo Loris la congolaise. Ah oui, surtout ça maman Michel. Maman a soutenu ba artiste belé. C'est bon Mimika Bongo sur la non affaire brevet te la linga wana vraiment ko beta disolo na ngoti. Mimika Bongo faut ça va fier na musala yo. Ba fanatique on va voter ki yo ba pe na posa moi liloba. En tout cas, merci na ba fan tout. Na ba fanatique tout ya Mimika Bongo bolakisa ki vraiment ke bolingaka la votre star na catégorie na nga wana ezali ki lipa na nguba te mais bino bolakisi que c'est moi Mimika Bongo hein votre servante na sala j'étais avec Naomi Barcelone na Dakina Davina Poa Ange Maisha na Baby Doja la star du moment moi ça m'a poussé ba combo bazala ki wana même et bang ça ki hôtel on a ba critère ba tant on a déjà critère faut bang ça mutu mutu azala été na kati wana po mutu na point na ye incarna rôle na et lobité que Mimika Bongo ndenga zui à l'équipe bango non ba fan de balaxi ke bazala yanga ba votenga mais ngape na banga ibango po kota la pesi Naomi asa surtout Ange Maisha Baby la Doja Davina Apoa ezalaki lipa nangu bate ngana tika eka ke gérer ça la musala nango et ba fan de Mimika Bongo pe ba ça musala na bango en tout cas merci na bino nyo surtout bo votenga pour ne pas citer les noms bozaki tellement ebelé daki 10 000 voilà 10 000 personnes fallait pas voter parce que tu as 10 000 wana ba fan nanga balaxi ke balinga en tout cas merci na bino. Vous avez ça bon déjà ni pour na année boyebi toujours confiance avec Mimika Bongo fille à rater c'est une fille de ouf quoi. Tellement c'est un truc de ouf là 2020 aussi na rejoint on a catégorie tout ba otia ba préparer déjà. Pour bitumba déjà so tirer so tikaka pour tirer dans facile. Nazawa na toujours mutamdu pe na point na ya bosser ça te que son mimia zui so ta fia kisi pour mi golo ba traiter mais comment dit pe par rapport na yebi les baba période dans le ba pesio brevet on dirait que ba master no posa na bango ya ba mibali ba fanda baba non Mimika Bongo mérité pour ba coquette ça baza wana ba nani ba prise ka baza ba princesse
des trônes bazar mais comment il y a besoin la luma lembe au moins le bana ngo fali ipupa il a des problèmes les kanga dans la facilité au limbisa so zaka ba monanga so dépasser nga makasi zandete ya olimbisa en tout cas ko zala te ba so balobi so to landa balobi ya bato sa elote nga unde na nga boyko je suis une fofolle puisque fofolle olandi mena na temps on a te répondre mutu ke mutu aloba mabe pona nga na nga objectif na nga sala na nga bit na nga ambition na nga mambo ebele poso déjà fan moko na commentaire bimimika bongo merci Johnson de Kinshasa na tindi ya commenter bongo te ayebi na oya commenter mais ce na bando landa ke grâce à lobaki la loi lobaki kinganda lobaki songolo pakala omone na ocha ekitsanga parce qu'on a tant fona sa makambo o mama Domitille Makenza motema papa Adilondole bon comme Dieu alinga na sala fusco na na beats mamba balobi ngala na kati soko moni ko za danger ko le kanga yo lo face na nga temo bete li sola brevet na nga na musika pene na nga te bon c'est très moi ça me gale azur non c'est un truc de ouf pas un truc de ouf dans landa RK Muchanga Champions League abina nga mitika la randoza muta panique ote muta lengi sote za la yo non raisonner ce ko fona zoa meilleure actrice ya RDC Mobimba voilà mon ambition na ndeza ce ko sona banzo landa ke baloba ki bazom se non raisonner te machine qui peut mabanda ko banda yo susu baloba ki bazom se na dala vraiment na tana mutenga tana nga beaucoup plus dans musana na théâtre tellement na lingango yo na linga toujours ko se fait ça va fan nanga en tout cas c'est ça et voilà c'est ça bande ko tout bolanda biso déjà na Naomi Barcelone pour comprendre que toi na mimika bongo la star pour moi je l'appelle comme ça parce que mériter ba benge bongo po na minso mo pepe nde baloba se mo pepeye muto kangango azate et mimika bongo to sola non question mo rezo matanga trop et puis ngatinenga na tuna ongo fanatique no mo alinga ro mingi depuis Paris Koralov Kiambi Koralov Kiamba linga ro mingi na postaki photo na déjà na page na baki na yamba mimika bongo baki tuni na question oyo et mimika bongo bazo mo trop na bandonzing na ba film et mimika bongo actrice indépendante. Ah oui, en quelque sorte, Mimika est actrice indépendante. Dans une nouvelle vague de vie. Non, on a la mise en disponibilité. Mise en disponibilité. Mise en disponibilité. Non, non, là, par rapport à la cuisine interne, il ne faut pas que dévoiler les secrets sur la télé. Les fans vraiment ont besoin de baka. Non. Mimi actrice indépendante pour le moment. Mais la groupe dans la nouvelle vague n'a la mise en disponibilité. Même copine n'a fait d'appétit à Yébike. N'a la mise en disponibilité. L'air aussi la robe n'a après qu'à ma confinement ou non dans les répétitions. Donc Mika bon c'est soigner na chef Brolé parce que Yébike Mika bon chef Brolé l'air à quoi Isaki qui na minute oyo ozala nani. Si vous avez un jour il y a une répétition, il faut qu'il y ait une répétition. Et il y a boyaki, monaki non, batana yo et compatibilité. Ou boyaki non donc numéro qui n'a non la lou malem la lou tu sais quoi? Aujourd'hui il faut pas créer des problèmes hier où il y en a pas. Non mais ça va. On lit Azanika chef. On lit Azaka chef ya groupe. Numéro 1. Ils ont pris une madame. Puis tant que na lobby na ngelo monte ataba lobby on a biso au moins na minute na ba 2020 oh ils ont mambo landa ti comprendre na minute so na ke répéter on toi capable ya obinga na 4 ils ont ka vie yo oh mais pour lui pas chef c'est pas le non ada chef ouais mais ko benga na mutu te loba mi beke uti likolo ekiti na se balobi bondi sala ya monde au sala mais na pas makabe non je ne crois pas ngana jeje groupe ngapna na jeje maestro penza elobi camarade na kadi shundu mbedi vashu moi si kaya yebi ke mimika bon na nouvelle bagaza jeje ngapna na pilier toi bote na pilier nouvelle vague au monde ngana zawa donc fait na yo erto lingo yo banda no bandi na yo non la lou même pas que gêné au té na bande ko bazawana de bon travail yo à retour non la lou même pas c'est dans la monta que spectacle musani le kwanga mimika bon ate so que de nous vérifier na groupe bon ebiso ah oui ce sont des yo so ba les gens dit qu'on a raté la lou er comme er grâce le bilan bon na sina la taille lamba ya kembo au compromis ce mais ça na kotala moi ça langage que bango voilà na te. Mais par rapport il y a comme le groupe dans la matoi ndé ba lo ba affaire YouTube ndé ko ba groupe à théâtre ba kinyo tuka foka nzunzing à répéter te mbala moko YouTube non et comme le côté non même pas dans un groupe mais dans un nzunzing
mais écoute, on a rappelé déjà dans le tournage, on va présenter yo. Mutumo oyo tourner na ye oyebi ete babi ba otika nda kusame za répondre. Moi n'itali mukolo sina, mutakoma scénario na ye, mutasali mise en scène na ye. Ngaka ba yeba yebisinga ke mimi o jouer na Nadège du Koussi. Parce que par rapport à Moussa na bino mo so monter so kitsa bezo maitsa. Non, par rapport à Moussa et kitelo côté et matsabiso. Mutu Moussa ko za bota mona Moussa na mokila. Vous comprenez? Quand vous voyez pas l'équipe Mimi Kabo. Mais Mimi Kabo on a une répétition. Vous comprenez? Facteur chance nous avons mutayeba. Mutu Moussa ko uta ni l'autre côté mais le lo ba ngobeta li solo na monde entier. Mais fio za na groupe mais tant que moni bon atena luka groupe mona sani. Est-ce que c'est na vendre? Destin ya moto bakanga honte. Ndakuta ta mutu yeno lelo utinda ko lelo sa ngoka musanga. Po mutu abenga yebi de quoi tu es capable. Et on sale. Ce qu'on a na oboya par rapport à elo. Non, par rapport à qui Moni, l'aime soubi une époque, nous avons besoin de temps et belé à répéter. Mais tout le monde les lots répétition timba. Par rapport, il y a l'air bon hôtel la paix numéro joué na yé. Yo so pas ngate qui ça fait combat Mimi. Non, Mimi face à la effort. Et on sait la mobile. Oui, c'est ça. Et voilà, face à l'effort, il y a ça la bien. Tout ça na Mimi Kabongo là ça et Mimi Kabongo. Et au fond d'akapé à un moment moko Mimi Kabongo jalouse vers maman stanaï Mimi Kabongo complexeuse Mimi Kabongo yebaka nyonso na la non na pire te de 1 pire na ngaka nzambe kaka maman na ngabuta pire ngati moi na nga mona boti a pire ngati comment fait-il que nous en a pire moko bona musala? Nous sommes des collègues de service. Ouais, vous êtes ma collègue. On a dans le temps, on a été. Moi, je parce que nous déjà un tournage. Moi, je m'en fous. Nizaka masolo ebeta mana mile na bino. Ya mona pour na linga rotuna na sima mukongo te. Na yaka vers mo. Ngai na lobarelo moko. Parce eza kinga kati. Soki omoni nga na mabe ya kosola nanga. Avu panzanga. Ya mwana na yisi kokona. Merci na ndemo yebisi na so na sala kango, video na tiki. Voilà. Moi malamu yo ka conseil. Mais kokosela ka mutu likambo te po yo bima malamu mutu ana sa nini na bima mabe. Justice nga ngo noti ka justice nzambe sala. Abenzamba obandula ksaba oyo ye na ba oyo ye te. Comprendre réponse na nglobe nyonso. Tiki justice nzambe na syndicat pardon. Soki nga na sala ka bongo pona leze batu balimbisanga mais en soi yo moko yebi vérité likambo. Vous comprenez? Mimi Kabongo la star. Et dans bon isa bolimbisanga fona tuna ngopo omoni ba toi ba mikolo photo se respectaka Mimi Kabongo na fandi na otala émission moko émission mo ya collègue na yo bon bina arbo na bino ba pire te me bo radi mo ba collègue émission moko collègue no Blandine Mafuta azo clasher sur Mimi Kabongo qui paraît Mimi Kabongo azo panze sango azo tonga ye qui ye à vivre na ya modé. Oh, yeah, vivant la mode théâtre, il y a mode na Blandine, c'est papa na moi na. Haïti na ba acte de mariage, qui Mimi Kabongo, tout ça. Alors, on a baki non, on a dit Mimi Kabongo, très bien. Na koi ko le kate, pas ba songolo par la fond, il y a pas Mimi, pour babi vérité, les Kabongo, ils vont pas na Mimi. Et Mimi, qu'est-ce qui se passe entre Yona Blandine, ma photo publique et bon, solar, na mieux que moi bien. Non, ben, avant de répondre, il faut noter une émission. Ngana tala ki on a ici ouais et puis ba tout ba yebi panzani pe déjà na ça na tendresse libinga na bi ko za moi maele tindela nga li émission na talango ce qu'on y a l'émission non répondre ya on le moment ngai on a tala ki on na lo bana yo ayo tali ya na tel ce qu'on a so ya lo baki donne-moi aussi l'occasion ba fan ya Naomi Barcelone ko ezanda ku donne-moi aussi l'occasion ya otala émission pour na répondre on répondre te na ba lobby. Il faut présenter net yo. Parce que na tala ki na zo ma question on a tout na erreur yo moi je passe j'ai pas le temps na ba problème de kinga ebele na erreur yo Mimi Kabongo est fanatique non avec mes vrais avec mes vrais non ba fan na ba yebinga anti polémique ba yebinga une fille de ouf ya on a yebiso na erreur il faut d'abord na répondre na tala na.
c'est la lou muta yebisinga elo ni ezo la sake la loi lobi likambo solo ya solo parce que dans internet si par même ba ndabiso na kosola non na boss na patron ya chaîne RK Muchanga un Champions League nga linga mingi ko benga yo papa na bar en tout cas ba fan yo na mi Barcelone natali no émission te boye binga bien so natali no yaka a pour répondre ba pesa rapenda tala so za ni tinde na tsomo ni mo WhatsApp non non si lo mais moi na linga expliquer ka pour na tala ki kasi yango na lobi expliquer moi bien non la lou yango na lobi moi mimika pour moi je suis pas marié yango na lobi kasi na tala émission na yo répondre na héros là je mais est-ce que ba de lobby on nous la qui direct mo na tournage lelo ba combien non massa moi combien on a privé là tu comprends que mimika pour mon tour na live ne mo ataki aye mbanzembo e kachaka kachaka balanga baye babala kifese bako me regretter mais on est dans la lision malamona gadi na bala ke na ati mariage na la luna ero ngana na tante na za tante na kombo mutute na ero ngana on s'occuper na mwana nga 15 ans d'âge on préparer l'anniversaire on lukana zo 2020 trophée mususu na ero. Mais bon, yo yembanzi mona te maman. Non, est-ce que vous comprenez là? Tina ba tourner jo yembango. Non, la l'essence que la luma lembe na héros moi je veux pas le temps moi là je passe. Maman Domitine Makenza monter ma papa Bilondolé, un camarade nanga Destin Matalana. Moi ça avant dans la maison bleue, la fille à Chikata, babi yende makambo yende solution. Autorité morale Sarah Mokela héritier. RK Muchanga. Merci beaucoup, Papou. On a fait la profiter de la paix autorité morale, Karine Mokonzi, la baronne. La baronne. La ligne Karine Mokonzi, la baronne. Et puis les jeunes producteurs, les Ketchou Mouana. La baronne, monsieur le journaliste. Voilà quoi. La baronne, et Mimika Bongoto évolue, malgré tout, question on a blindé ma foot et mérité dans mon format des mères. Dis-moi, tu vas l'émission de Mimika Bongoto. Non, il faut dire ceci. Au moment où il y a un procès, comment on fonde le bateau, il faut d'abord on attend. En tout cas, il faut s'excuser, natalité. La loi m'a l'embêté à apprendre. Parce qu'on a besoin de temps et de temps. Pas de souci. Allez, ça y est, afin de s'en aller pour naïe. Allo bama ya lobi camarade na nga yo commencer nga bambanda no bambongo ba tout ça obenga bambanda no bamami ah là là Maria Chimwanga wetu la patronne de l'huile Mathieu Makoma qui bu la Mimika Bongo moi je passe Mimika Bongo la star la lauréate moi je suis une fille de ouf et on go bando forte na ngate na bomba mana Yesue likonza makasi asimba bomo ya mimie avant simanga bomana nu ya Yesue soko bomiye simane olongi ngai liboso ya kombo mimi bakisa kombo elombeo ngana lendisaka kasi nakobanga teo nazalaka na Nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka bandoki Mimika Bongo bosoka Yesu katina nga komisa ngai Nzambe non erote moi je ma fan de Mimika Bongo na yebi na problème te son na telle émission na yo répondre baloba likambo yebi jusqu'à présent je passe ngana de king c'est bon Mimika Bongo to évolue na biso to ko kanga maka wana te. Et est-ce que Mimika Bongo lelo pe azaka na relation ya bien na ex na ye? Ex na nani? Montana Kinunu, mon ex. Mathieu Makoma, mon ex. Ex no ustati. Montana Kinunu de ex na mbali na nga. Président na yo modelo bo. Non. Ya modelo. Même ba Marcia moi. Ataka président noté. Zana explique ya modelo kala za président na ngati. Même ba Marcia moi ka bayebi. Vous comprenez? Même ba président Duche kapanga love bayebi. Même baba rezi bayebi baleke tu panda bayebi ke nga mimi na tikalo za la ex ya modelo te te na bina groupe non ex a mobilité na tu na la bina boy bani bon OK na nous wala mo sambal non bon isa banga je na ex président voilà bon ici siko président boy bani bon non nga banga te ngana mimi ka bon yo na za mbali na ngati non atika yebi ke botika oza mo sambal merci lalo siko atika la pe oza président na ngati bayebi ngana bande ko yaka ka collaboratrice pe mina ya modé c'est tout na héros je passe
Mais là, film quand même, il y a un modèle, non, ma film est qui a Alpha Boko l'honorable, et qui a Rémi Kilola, et qui a producteur Jean-Claude Jaffa, écrit par modèle. Son producteur a signé modèle qui a censé au Mimika bon. C'est tout. Aujourd'hui, je passe. Mais Moutaya n'a pas de théâtre, non, Moutaya n'a pas de théâtre, c'est Yamayo. Moutako Tsanga Pemena Yamode, c'est Yamayo Chituka. Un garçon trop nina lobanani. Père. Trop père. Yamayo a fait ça à moi de bébé. Et Mimi, à l'époque, quand les Royo Poyaki, on a déjà serre na yo, maintenant nous écoutons à l'époque, on a Royo théâtre. Non, on a écouté Batebele, Nicole Bakata, Baya Gabi, Bakui Mada, Bamomi Suzi Bantu, Fatou Kayembe, Belvi Kandi, la patronne de Mimika Bongo, mon boss. Merci la patronne, la confiance. On a écouté Masirika, paix son âme, Zoao. Non, à l'époque, on a écouté Mirma. On a écouté moi Batebele pour ne pas citer les noms émissions. Il y a un temps, peut courir vers temps. On a écouté Batouane Bile. Parce que la Bissau, mon idole, il y a trop bien. Trop même bien. Et les lopé Mimika Bongo, est-ce que vous avez Mbappé balé? Il y a un moté maman pour Bayamba, il y a un moté maman. Babi n'a vu ce que vous font la moté, ma campé ça nini et fou. Les autres on avait Naomi Barcelone, les autres on a Priska, les autres on avait Princesse, Illustar. Oui, parce que qui n'a même âge baza balé qui n'a. On a bombe âge n'a te. Comprendre nga na bomba ka âge na ngati na bobi sa carte électeur na nga omoni âge na nga na mukolo makasi nga na dingwele. Vous comprenez mbate na mukolo makasi. Voilà. Omoni nga mukolo makasi. Nata mo na identité na nga na ka ba. Ba bomba ka âge na. Nga kata mbeli na katikati te. Ba dona na tangi baba leki na nga. Na tango ma baba leki na. Sala na âge, oui. Na musala na âge na mambutu, baza bana o lelo bosa pe fierté ya monde. Bosa pe fierté ya Congo République démocratique du Congo. Bosa la fier ya musala ba faut boki la bongo ba fleur musala na ngape ngape na kuti ba yambinga. Parce que monter ma bien ngeza yani. C'est au balobara na bakosa na bakosa. Nitali ba koloba lobi na bato wana ezali bolingo ya intérêt. Olobi na bato makambo. Sentiment motema na sala nini manga. Mimika Bongo va vivre moto zo pela oya boye oya pa leke chumuni mimi oya pa dia no moni mimi oya na kapang omoni mimi musala secret za musala kaka musala na ko yeba musala musala za katoko so na zaki mona ina ndo yebi abon et Mimika Bongo pe organiser fo fandi okutala qui par rapport à vendre les gars oh ils ont joué bien vous vendez à porter là oui ezali il y a des gens qui passent là on sait bien il y a d'autres qui nous vendent au tali na TV fille jouer garçon jouer net moi je suis fan de Pierrot Ndomba tu ne peux pas imaginer il y a Pierrot so jouer na kota kana kati ya Pierrot na ya pe ya Pierrot Ndomba il y a des mois on se trouve ba si la bisalo be campenda do nyata 15 ba belle vie kandi la patronne loko yesa ne motema pasi vous sentez bien moi so zulela ba bosa musana mo mbi ba ze belende ti ba yana nga gabuye na ebite non na mona pesa ishuati ya bishanga mpeshe black line ba fatuka yembe ona ba suzi bantu ba mo non na mona vous sentez bien que na bi bon nga mimi na sana mote bien poani ce qu'on a ba oh puis ba futa ka ba non ba futa na musala za la raté. Et dans le premier problème de mettre en scène, c'est sur l'Arabiso. Je ne suis pas spécial. Je suis danger dans la catégorie, je suis un échec. Et maintenant, pour nous féliciter déjà, moi, Mimi, on a pas ça échoué. Et puis, au marquant dans un film La femme légitime. Oh, waouh. La femme légitime, vraiment, en tout cas, la fanatique à l'Arabiso, elle dit que Mimi Kabon, en tout cas, s'il faut. Topé sa trophée à année oyo dès na film on a trois Mimika Bongo déjà faut la vous a parmi faut soit trophée wana. Merci beaucoup na ba fan nia surtout ya Naomi Barcelone na confiance bopé saranga surtout na femme légitime na mona penza ke bozala yanga bolinganga toujours ngape na bozala wana toujours pour na bino so bomoni ba remarque na sale lo mo ma BCP sibinoté en tout cas so bo contacter Lalou envoyer bisanga na bozala wana toujours pour na rebongisa.
ayema misu mama Domitille Makenza motema papa Dilondole beaucoup de kafu ekotikala kafu en tout cas na zawana na tuna question moko na yebi kiza nango question isa par ba blog zo s'est passé pe na mon biso ya na émission na yote mais public ya na émission na yete mais to tellement mimika bongo za rapé na yo aza bongo leki na yo aida leki na yo et affaire marambo sinon to mona ki wana malgré surtout de les kaki na mo mais mimika bongo atake ya les romona ki loko wana isala ki onde non premièrement non isala nga mabe ngana yebika ke bato bavandaka wana toujours pour na saluer ba réputation ya ba artiste bato musu balinga révolution ya bato te oluko créer le mot pour saluer oninga pour na suka na ngozwani c'est pas gentil mais le moment ka so publier mutu yebaka ke yo mo baxele ba marché lo mona oui na vie ya mutu droit mobali et peu commis ba bêtise est-ce que mimi va manager ngana na plusieurs managers mais abuzo baté te mbali wana bon na di koloba mingi te na yo loba mabe esala mabe mais concerne en plus na bandeko mibali oyo bosalaka bato bongo botika eza bien te muyaka moko afingisa bayaka nyonso elobi te ke bana poto nyonso babongo non botika c'est parce que binomo bomitika légèreté non na nde nebeli mwana na ida non eza elomo triqué elakisi ke moto ayebi machine moto ayebi kosangisa bongo bayebi mantolo bayebi ke soki azwi nzoto oyo azwi na nzoto soki abalani ekoma nzoto moko neti nga monalatanga nga deja mingi akutu mpona teke eza polele soki opibie ngo ozwani eloko nini ya sika oyo ozwa eloko nini ya sika nini mais mwana bato aza na basuccès na ye botika yake na ye asaki ouais en tout cas eza pe conseil ya na bandeko oyo bosalaka bongo botika opibie ndeko na mwasi na bongo po ozwani mimi donc na so déjà na shit mais moi des questions ka etikali est-ce que et jenaka yo il y a des fois les baloba ki et ba fille ya théâtre ba buma ba bebisa ba mabala bato na poto tina ba kisasa a bon question na ngana ko répondre en terme moi de tozala raboui yo za poto ngana na king nyoso oyo yebisanga wana ondima eza ya sulu za elokuta ondima je m'excuse soko yo lobina ngoza célibataire na ondima est-ce qu'ils ont procédé à divorce non dis-moi surtout na kati ni to bébé ça libala par rapport yo quand yo yebisinga ke mimi ngane na ngwe na marié boye sko so na boye okanga na makasi moi si toi il est seulement toujours pour na boye chérie en tout cas moi je t'adore moi j'ai on va bien mitiki tellement fille à théâtre qui dans déjà sango ba fille à théâtre ba kenda sango te bo ba meki minute ba kenda pe sango d'autres filles se exposé il y a meki minute bon mon normal bango basala ba bolingo contrat 5 ans ke yelo ngana ina instaurer système il y a bolingo 5 ans oui ba merke basala ngo bolingo 5 ans et si toi tu pars moi aussi je reste so ndaki ba merci de soto ba nini edo ba seba makamona bon non mais teme ta ka bi so tali mutasala makamona za ka congolais comme ngona congolais za ni ka congolais bolinga progression ba ninga to lingi kala yo be yo lo beta kamana na Marie Jeanne be yo nyonso be yo nyonso tu yo mais c'est pas bien ce n'est pas bien boyo ka bandeko boyo ka mimika bongo siko mobali mo ya yebisi ndeti ngabo na ba kamana ko ba Mireille Mundi na Washington na penda pepo eko pepa Mireille Mundi bi mimi na bwana na oncle na lela fort na moi so bala te mais oncle a marié ko fota na boya te bongo mnapanga na ngate no boya libala ndeni mais libala basala ndeni oponi ti bisiko hotel mandi obali yango te là on va publier après moi je m'en fous na ba publication ngo ngakute lezaka ngane lokote nga elezaka ndeti montana kinunu ba yendura bongo wana ba Blaise ba Jupiter Bokondi mon papa chéri que j'aime beaucoup moi papa on n'a pas push na nga Jupiter elo ça nga bien mikolo yo on dirait ba fille nyos to théâtre na yamba ba otanga bina bakoma mbali na bango wana penda neti Priska pas otanga komba mbali Martin mobali na ngana linga na vie na nga mobimba Jupiter Bokondi ya ba Jupiter papa Jupiter voilà mimi ka bongo en tout cas botika mimi calme même mimi déjà azui yaye déjà donc ça va bien on peut changer hein oui on comprendre que ba âge peso kende bo banga boya otika lo ba serre musu batika la bongo na bona ngala je passe ngata inka kombo na nga ozena besoin na tanga Jupiter Bokondi mimi ka bongo t'adore
Mais ça là on peut soucier hein. Nani? Na omona ba ya ba ser mususu ba balité ba bosité ba tikalka. Lalo, mutu na mutu ayebelo oni oya luka na vie. Nga yanga mimika bona yebi pe ona luka. Mutu na ye awa te pona koloba ba vie privée ya ba. Et monsieur eza ya mimika bon ba répondre ba question na yo, ba réponse na c'est tout. Et surtout toi na kingakati tout na soni te kasi problème est que kingakati pe l'exa ba question te. Mususu ko ka break ba capturer no ba benyo na pa. Tangi komba mutu te. Net biso tanga komba mutu te. Oso la masolo ya mimika bongo ni la tout ngal tout na sko mimika bongo mère des enfants, même plusieurs, ce sont mes enfants moi. Ouais. Yo mon non c'est problème bozo pomba ti bozo ndima na bino fo ndima ka. Un jour musu na mebe yenga il n'a pas attendu comme moi si nae. Oh, c'est un truc de ouf. Mais tu ne pourquoi il y a ah dit oh mais tu colles déjà toi ne bon ba son petit souka. C'est bien. Et Mimi dernière question. Non bon ça va déjà shit kuna et pas rien. Marcia. En tout cas Marcia Tikaro le qui na tourner Tika le pays Mimi ka bonga tourner. Et Mimi ka bongo tout bonga moi bien. Question où on a dit que et les EOTR. Oh. Et les EOTR pardon vraiment ils ont question moi ultime sika lola et aussi na Canada et aussi na Canada et pas Claudia Barbara na Montréal abina ngai lalo tuna mimi pour moi un système avant la yamba sinon yamba mimi na kangisi da photo na poster na page batinde na question oyo na on le ba bien Élysée oti fanatique bolimbisanga Élysée mimité Mimi ka bongo moi ça Marie-Jeanne Bololé. Quoi? Beaucoup de lesbiennes Marie-Jeanne Bololé. Yamaye vienanga Freddy dos Santos et Abado Santos. Et ça va bien? Wow, on a quand ça que ça nous passe. Oh, c'est un truc de ouf. Oh, Marie-Jeanne, je t'adore beaucoup. Tu sais bien que Mimi t'aime. Oh, Yasolo? Oui. Oh. Non, t'as la caméra, Marie-Jeanne. Mimi. Oui. Oh, bon, on a dit papa, j'étais à c'est le cas. Beaucoup dit de mon bandana, Marie-Jeanne Bololi, je t'adore, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne Zalaka, en tout cas, sans yonga mo boulou. Je t'aime beaucoup, Marie-Jeanne Bololi. Mimi. Oui, Marie-Jeanne. Ah bon? Oui. Oh. Yamaï, je t'adore. C'est Claudia Barbara. On comprend une question dans le qui est Mimi Kabou va répondre. Claudia Barbara avec Marie-Jeanne, c'est un truc de ouf. Je te jure, moi-même. Là, je te jure. Les a Kitsoko ma casse. Il va la président Khaled. Kitsoko ma casse. Et apparemment, on ne peut pas m'a appelé sous. Non. Pour Kabonandé, il y a des choses oui. Et Kitoko makasi tout ça donc non tout ça qu'on attend na vie on a tiré sac né ou ça Kitoko makasi moi comment biso ya on a ba kibiso lingaka koke lo ba mupanzite sozan kama Mimi yaka mona Mimi ya omoni question o batinda ngana kuna Mimi pas fanatique à lingaka Mimi en pas franchement Mimi on a pas fanatique ya on a pena na reflater oté vous avez na ba fanatique. Donc félicitations déjà. Et tout le monde qui est réel jouer la Mimi, ah tout le monde la rubrique na biso tout ça là ka. Ah wasko yo. Je regarde la caméra. La caméra. Caméra, je te regarde. Ah siko yo kabongo. On peut ça conseil na Mimi oza fanatique na ye. Donc yo kabongo fanatique à Mimi siko peut se conseil neni fatambola. Ah oui Mimi, soit toujours balobani Mimi zala yo. Salam sana kitoko. Koyoka batute, kolanda batute mokili sana maka toujours pour na koloba. Nebi qui osa une fille de ouf là. Hein, zalaka na baligné na auto ozela oli susu na 2020 oyo ozwa sous diplôme de mérite en tout cas félicitations na yo to bwakeli yo ba fleur Mimi ka bongo sois sage hein motonyo surtout aka moto te kanga mato ikoyoka susu gauche droite te. Na profiter pe na conseil ya maman Domitille Makenza pour na Mimi na yebiso maman lobi zala toujours yo sois calme posé surtout kolanda liso eloko moko te sa musana yo. Et voilà, merci beaucoup. On est à la qui rubrique la biso buto ka bongo to conseiller Mimi ni fatambola et Mimi ka bongo mot de la fin na et puis quelques dédicaces na fanatique au bazo landa biso. En tout cas, merci beaucoup dans ma émission. Pénatan il y a ba oh la loi puis Singapour nazad déjà na lié à tournage. Mars ya kuta ça la biso déjà signe. En tout cas, Tokomi na souka. En tout cas, merci na yo lalou ya Royambanga. En tout cas, merci na ba public ni surtout au ba l'émission. Ceux qui na lobby ma bien na zawana toujours pour na ba conseil na bino.
botika ngai te bosoutenir nga surtout na baprière et mpona kobosana te na yo autorité morale Sarah Mutela héritier wax na watelo atwa Mireille Mundi Mira Chou de Mimi Kabongo Destin Matala na Mama Lopango na yo camarade nanga Christelle Lina ya ba Christelle na Kabose Kapinga na yo pe yango wana na la Luma Lembe na RK Muchanga Champions League à toi Zola de la Cruz Riol mon papou chéri na yo moko pipo zenga mbongo ya kisi et à toi mon papou chéri que j'aime beaucoup Mathieu Makoma Kibwila à toi Montana qui nous là où repose la confiance de Mimi Kabongo à toi mon papou chéri Jupiter Bokondi Ndura Bongongo Blaise prof Eric na okwesi mobimba en tout cas na lela bino tellement il y a trop ba bisous tout le monde est la prochaine excusez Mimi tout le monde est la prochaine moi et le monde ngena bosana Mimi Kabongo pe wakana batu basala bola na théâtre baza tellement ébélé pour ne pas citer le nom baza tellement ébélé. OK merci beaucoup Mimi Kabongo ndingo ndimai ko répondre à l'invitation na biso et ozanda kuna bino Barcelone TV ya bino mokutu. Il y a des fois ceux qui m'arambozali portent ses œuvres vraiment grandement ouverts pour Naroya Roloba. Merci beaucoup Mimi Kabongo et merci beaucoup na bandeko tous les bozaki branchés scotché. Il y a l'émission na bino kitoko invité face à la lou na plateau Kingakati. Babi atona Kingakati hein babi to mesana toujours na Kingakati et merci beaucoup na RK Muchanga Champions League mon boss Muchangale papa na barque et puis Naomi Barcelone mon boss na pesu Bambote Belé, Gilbert le père des jumeaux, prophète Sidemba la Bambote no yangwana et puis Mbote Belé na mama Fifi Lukula leki bato mama ani moi ça veut le piste na pesi Bambote na Koralov Kiambi ndekwa Rossi Kiambi na kata Paris bana bata papa Kakarolo la na kata Paris na pesi Bambote et belé boza tellement belé clave malé ba grand jogo et puis un truc de ouf Mika Bongalo baka et en assistance merci na Marcel jeune productrice hein et puis grâce à Zawana et puis bah mwana maele lobi niveau ngabo manga ondi marqué et puis mbote belé na prof na pasteur Enoch Kalombo babi yana bata Barcelone et puis na pesi mbote na papa Albert Kalombo mama Elonga na pesi wa mbote belé ya papi le roi formule la souka babi carte limitée bilanga euro na pesi wa mbote belé babi junior musuku prêtre et puis la bosante papi nommé na pesi wa mbote belé et puis mbote belé Mote belé na zola de la Cruz Riel mon vieil babito zolia te banda tendance la kaka et puis Karine Manessa British ba mote na ngwana Karine Manessa copine chérie Karine Manessa Maneski hein de Mimi Kabongo Nancy Lisanga na peso ba mote belé bozala zala wana et puis bino tout continuer toujours ko s'abonner massivement na Naomi Barcelone TV et puis na Barcelone Star TV vous continuez toujours ko zala zala wana et puis ya papi na Bruxelles ya papi na peso mote ya papi en tout cas. Merci na commentaire na yo et ça là vraiment bien ya papi na kata Bruxelles ba mote no ya ngwana nani lisusu boza tellement belé ba msuko komaka numéro ya ngwana to fingi mutu te biso ana ngakati to finga ngate sauf que mutu soka na makamne fa loba roya loba na ye aza à l'aise et ngana bino to mona na biso la prochaine émission yo remi ko vo le roi to mona na bino na prochaine émission vie de loin mon boss motema ya Justine Matala patrona Babi pire V ya Mimi Kabongo vie de loin. Ouais, je t'aime beaucoup ya de loin. Justine Mata ma petite chérie. OK, kitoko ngana bino. Ya José de Londres sida bilele. Mon idole na bosanité, Papouche Mike la Duchesse et puis président Hans Luzolo ya Zigura na pesi ba mbote belé meta pinga mama Joujou. Na pesi bino ba mbote belé ba komele diaspora bino surtout tous ensemble. Donc ngana bino à la prochaine.